kolala kolamukeza petitité soki olamuki na tongo kumisa nzambe netola ye sanzola ye po aza nzambe malamu azali nzambe oyo abatelaka atombolaka netolaka na tongo na lelo tokumisi susu nzambe ndenge abateli biso ndenge apesi biso pe manofele pe ndenge asali eke tozala susu na bino sikoyo tozali bongo na Sentinelle TV tozoleka pe na Soft 15 TV alors na ba chaîne mosusu oyo ezwaka biso lokola ba Congo Flash la bouche autorisée baza ebele o bazwaka biso o bazolanda biso nzambe azwa lokumu alors na tongo na lelo tozoke nopesa nzambe merci nzambe aza mobate nzambe aza motumboli nzambe moko te atongaka abatelaka lokola Adonai El Shaddai, Narcisse de Saran, Cède de Liban, le soleil levant, la main cachée, omniscient, omniprésent. Sokola moki kumisakai, netolakai, yembelai, sanzolai, azali nzambe malamu, azamu bateli malamu, tuke koye manzembo. Bobele yo, Yahweh, bobele yo, bobele yo. Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele yo, mosusute, Yahweh, mosusute, Yahweh, mosusute, Yahweh, mosusute. Bobele yo Yahweh, bobele yo oh bobele yo Yahweh, bobele yo mosusute nkolo mosusute oh mosusute Yesu mosusute Yahweh mosusute Yahweh mosusute Yahweh kakayo mosusu azate tozaka na nzambe moko mobateli motumboli monetoli mosanzoli alors les adage français moko lobaka la vérité fait toujours mal mais les hommes matures et ceux qui sont spirituels acceptent cela et après avoir accepté ça leur fait grandir. Vérité et ça la capacité betaka koleka chikote kaka bato yo bakola pe bato ba lenda na molimo nde bandimaka ngo po soko ndimi vérité ezala kola miroir ekotali so sika matone yali okolongola ngo pe kokola. Alors lelo tozoke no sala partage na bato ebele soki otali makambo zoleka lelo na ba internet na communauté na wapi bato ebele bao sakana na musala na nzambe bato ebele bazo sakana na basali na nzambe bato ebele bazo sakana ba ministère nzambe apesi. Ephésiens 4:11 tina se ezo biso ke avant Jésus apesa ba misusu lokola ba pasteur ba apôtre ba docteur na ba prophète akitaki nano na se kokende ko délivrer ba captif. C'est-à-dire nzambe lera bengi ba misusu ba apôtre, ba misusu ba pasteur, ba misusu ba évangéliste, ba misusu ba prophète ba docteur ezali pona utilité. Utilité nano évangile ezali ko corriger évangile. Kolongola batu na nzela ya lisumu o ezali nzela na lola kokotsa bango na bokonzi na likolo. Alors nzambe lera zolongolo na nzela na lisumu po akotso na bokonzi na likolo eko salama na bateau magique te atindi basali na ye baya koloba vérité baya kotelemela bato bazoke na nzela na bobunga po bazonga na nzela na lola. Mais lelo bato ebele basali groupe ya baventurier groupe ya bikolo groupe ya bana quartier bazui Bible kaka batie Bible na se
bazo lobi kombo ya Bible balingi Yesu mais na se batie bokoko na se batie bondoki na se batie bakisi na se batie bonganga. Alors bazo envoûter bato bazo bloquer ba vie ya bato. Siko soki Nzambe atindi oya ye mosali atanga kombo ya songolo atanga mutu mususu bino bobenga pasteur bishop po abimisa bato wana na libanda bino bokomi kofinga bino bokomi koloba bino bokomi kochola bino bozo kanisa bozo finga mutu bino bozo kanisa bozo telemela mutu ma réalité bozo telemela mutu te bozo telemela Nzambe ye moko. Botanga ba évangile tous les 4 évangiles bomona ke Yesu na 3 ans ministère azaki na problème makasi na ba sadducéens na ba pharisiens azaki ko bebana na bango tout le temps. Pour nani azaki ko bebana na ba sadducéens na ba pharisiens parce que bazalaki lolenge ya ba pasteur époque wana balobaki baza ba pasteur mais bazalaki ko kanga batuluku ya bato po bakene na lola te. Tozotanga Matthieu mutu azo expliquer yango bien. Totanga Matthieu 23. Matthieu 23, 13 na linga yango mingi. Matthieu 23, 13. Kola lobi boy. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Vous ne... Parce que vous freinez aux hommes les royaumes des cieux, vous n'y n'entrez même pas vous-même. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Au moins, message ni Yesu azaki na ngoli boso ba pharisien na ba sadducéen. Moli mon Nzambe azaki Nzambe amuto la vérité. Azo mona déjà esprit na bango. Bango moko baboyi kokota lola, bazo empêcher bato bani bakota lola. Nzamba bani kotelemela bango. Ndenge moko lelo na ba internet na ba TV Nzamba bimisi basali ya ndenge na ndenge o bazo telemela ba faux ba serviteur. Le Nzamba bazo telemela ba faux basali ezali pour sauver yo o ezali victime ya manipulation. Yo koye ba bango te poza envoûté. Yo koye ba bango te po ba lokio déjà. Yo koye ba bango te po okoti déjà na système. Mais bato bazana molimo Nzambe nde bakoye babango. Alors, soki bato wana siko batindami na Nzambe, bakebisa bato bazotambola mabe, yo telemi, okomi ko finga, okomi sa ba commentaire, okomi ko critiquer, okomi sa ndeko nanga ozomi la ke la mabe tina 4e génération. Bamsu balobi yango yo za nani po juger. Zana pe sabino verset oyo. Tozoke notanga na 1 Corinthiens 2, 13. 1 Corinthiens 13 zolobani. Parce que ça va tout sous batia kama kelele biloba loba mais bayebi na bango Bible te. Batanga pe na Bible te. Bayebi te makamuni Bible zoloba baza pe na révélation te. Mais balingi ko ki fanatisme to envoûtement tel mais côté belé. Allez, abandi ko protéger muto azo yiba. 1 Corinthiens 2 13 à 14, c'est ça Tobani na 12. 1 Corinthiens 2, 12 à 14. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit, mais Dieu, de Dieu, car elles ont une folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. Il ne peut la connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. L'homme spirituel va juger parce que par rapport à nous autres, mais par rapport à penser Yanzambe.
nani ayebi penser nzambe yoza muto mosuni oyebi te mais muto na molimo ayebi penser nzambe pasteur non surtout a telemaka ayaka na pupitre to ayaka na émission koloba penser nzambe ba pasteur a solo ya lokuta bayaka pona ofrene siko tango yozo telemela muto azosala musala nzambe solo ozoba nani atindi yoza nani bible ezoloba l'homme spirituel juge de tout ngai pe nazosenga bino bo juge nga elobeli nanga elateli nanga etamboli nanga comportement nanga fu bo juge yango ngai pe na bo juge abatu par exemple nga nakondima teke muto aza mo Kristu akutana na nzambe aza moyembi atia manzaka milaiti awa aya na église nzoto libanda aya na église aya na ba rôle na ye na kwiti abandi ko sala makambo ya ba aventure surtout bangala bato Équateur eza pasi po basala nzamba solo ba mema ki escroquerie tin église ya basi na mibali nazolo ba bongo na 19 ans d'évangile ba grace cro na makambo nzambe eza ba mongo bangala na baluba oh nazo déjà solo eza pasi muto azosambela na église ya mongo akota lola mungala ba pasteur tout abangala ngana yebi ba aventurier siko bazo pengwisa pe bandeko na bango eza pasi même Mobutu bake koluka bakomisa anuarite na bakanja ba santo Mobutu abi yo somoni mongo na bo santo bangala bayebi yango elelo bato nyonso tout na problème na bangala te na mwasi ya mongo na ndaku na mwana tout et tout nazo ba vérité boyebi bien ngai na lobela ba tabanu nga mona mutabanu loba bakizenga ba aventurier na batapalu tout to kanga bango na loba reza ndenge na ngai ndenge nzamba salanga donc yo za nani po juger mosali na nzambe oza nani po juger mo na nzambe bible lobi mo na nzambe alobaka nyonso ba jijake te parce que ye azoloba par rapport à penser à nzambe alors eza ba tunsusu est-ce que mosali na nzambe bako juger est-ce que yaza nani po juger bato ayaka kaka po na waka tunso ayaka kaka po ake de condamner baninga mais qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus a passé 3 ans na ba discours na ye alobelaka ba pharisiens na ba sadducéens botanga la Bible était pourquoi il les reprenait publiquement? C'est parce que bazala kiko kanga batu bakota lola te tango tozo tanga ba Tony Silasi ba ventrier ba wele sa ba ventrier ba shorambe ba shora kwetu ba ventrier baza ba sataniste tango tozo lo ba bongo toza contre bango te tolingi bino bato bakangi na boumbo bobima kuna bo yape pas proverbe te bo luke pa nzambe soki tolobi iyoko c'est un aventurier sataniste toko cité za solo soki tolobi mutu songolo toko cité za solo balobi bokoyeba bango na misala na bango toza contre bango te baleki biso lelo kote be baleki biso ka na lokuta na muyibi na bi sataniste yango nde tozo belela bato oyo bazolanda bato ababima toza ennemi na bino te Ephésiens 5 10 zoloba bima na kati ya bato mabe dénoncer misala na bango siko yo kotelema proverbe asala émission bien pasteur songo asala émission azo dénoncer ba pasteur a lukuta o bazo sa ba miracle a lukuta o tout et tout bino bozo finga kala mingi te awa bomuto mona Joël Tatou o aza rwandais tuchi un aventurier un escroc génocidaire abimisi ba preuve ne que azali pédophile abimaka na quoi faire naï mais ti lelo azo continuer ko pesa ba prophétie bazo landa ye walesa discussion sala na edimwe soki pesa o mayele te fongolo mutu ke te kaza aventurier ozo continuer ko landa ye etali yo Denis Lesi ba ventir sala bakangi la prison abimi prison azo continuer ko prophétiser à lokuta siko makambu tout eleka wana ete binote tango tozo dénoncer eza po babimisa bino na griffe. Ephésiens 6:12 alobi nous luttons contre des esprits, contre des dominations, contre des esprits malins, des méchants. Batwana baza ba méchant ba bata misala mabe. Tango azo zoyo akoboma na yo na bana na vie spirituelle na yo amemo na lifelo po yesa poni lifelo. Tango biso tozo le bino makambo wana ezali kaka na souci po bobima. Attention na bato oyo tout balandaka ba faux serviteur. Bible lobi
soko zo soutenir un faux serviteur na présence no kenakili na kopesa mbongo na yo atio maboko azo bloquer vie na yo ozo participer na masumu ya bato mosusu. Bible lobby ne participez pas au péché des autres. Ko participer na péché des autres zaneni tango yozo kende présence l'église ozo pesa mbongo tout ozo participer na présence ba lekisa ki témoignage ya Aminata ki abongwani et Aminata sa yambi Yesu et Aminata ti kindumba et c'est Aminata sa yambi Yesu sikoyo bolaki si na TV ka yambi Yesu ponani et ça ça leki na délivrance. Qui trompe qui? Alors, nangongoyo, molimo na nzambe ezoya koyebisa biso to lobela bino vérité. To yebisa bino bobima na kati ya monde mabe. Bobima na kati ya makambo lokuta. Pona suka ya nyonso lole yali lifelo yali. Ngai ça fait 19 ans naza na kati ya mosala na nzambe. Na tamboli ba mboka ebele, na tei na ba place ebele. Na terre na ba stade na ba nini bat ba yebi mais c'est là comme so grand pasteur te ezo peso expérience à vie et na mona ka batu o soki pasteur azo telebela moninga le pasteur yo ko tioza kindoki et alors la papa na bino azo discuter na papa mususu wa quartier yo bando finga papa na quartier so za malamu obenda papa na bino pokena ye obani ko koyeba papa na papa na bino nini ezo simbate. So papa na bino aza na tort vani se roba papa osali mabe. So papa na mususu aza na tort o koluka mwana papa lobi papa na bino azo se comporter mabe. Mais tango yo moni ba tata mibale bazo discuter na makambo nzambe oyo yebite. Yo je par ya tata mususu komo finga tata mususu bilakeli mabe ti na 4e génération za na mutuna. Ya wana moni lelo o mona o umeli na poto ozo bongate ozo balate o umeli na église oyebi bonzambe te oyebi musala nzambe te ozalaki muyibi otikala muyibi ozalaki ndumba otikali ndumba ozo ke na église bitepa tepa ozo ke na église okomi wana oningo changer masolo bizaleli mabe comportement mabe okomi na église oliolanda vision yo zolinga omema oya yo bizaleli pe ya mabe okokutana na nzambe na bomoi. Ngana remarqué bato bele ba décevoir nga na confiance na pesa ba mutu aye osambela po mutu le razo osambela yo sukozo l'accent là okena lola po yo za guide otikeli ye musala ou bien otikeli ye moi parcelle autorité ya ye na masolo na ye na osala vidéo moko na partager on kana bana ya la moisson mondiale tout na monde o ba na Paris na Genève na Bruxelles na rotinde la bino on na ba WhatsApp na bino yo sala na YouTube te ezana bat musu na pesi ba musala ba mama musu na tika ba on na Paris na tiki ba on na Paris na FC teya kamba ba mama na yena ba livre ne so utai na ngo wapi banda ko teya mateya moko oyo aumeli na nga na église. Donc, banda avril, ti juillet, avant d'être déjà 3 mois na sa maté nanga. Mais batike liye kaka akamba mukolo moko aloba n'importe quoi lingaka panza bateau tout otika yuan. Aye ote ya maté ya o soka lokota ki wapi so wapi aye na ngwa ko pesa 10 meya mabe, bate meya mabe, makambo alobi n'importe quoi. Bateau musu bazaki wana batuti libako. Na benga yana tuna ngabi mama. Vision avant to kuta na bino na yebi ke na poto eloko makasi un pasteur so alinga église vanda faux vision na poto ezala bandi mususu azaki kimbangisi e boyebi bien kimbangisi eza secte azaki mutu ampeva longo eza secte azaki mutu abima eza secte azaki mutu ba église asimanda ku ba nzambe lera ye il faut harmoniser doctrine aye ba bonzambe za nini oko bandana l'église te soki o harmoniser doctrine te yango moni partout na replanter église natika kate ke o mokambi moko azali natika ka église oyo ezali dirigé na groupe de prière c'est-à-dire bozo kuta na bosa étude biblique mokambi azate oyo ako kambalelo apesi intercession bosilisi apesi verset bo partager bino nyonso tout après bo kabwani oyo akopesa offrande yaki nango apesi après bo poni weekend bo ya nani mutu akokamba biso na verset
donc osali mutu na mutu a participer mokambi ate pona nini pona ko balancer l'esprit ya bato ko balancer connaissance ya bato kotindika bato mususu baza na connaissance te bakota na kati ya vision mais au moment otikeli mutu mwa responsabilité au mona mutu na mutu aye na masolo na ye alakisi bizaleli na ye akomi ko niata ba misusu akomi yokola nde yende mandona obie yende tandona et pourtant vision bozui ta ko yekola parce que biso na la moisson mondiale tozaka na vision moko ko yeba Yesu pe bat musu ba yeba ye pona okota na lola pona okota na lola tozaka na likamoko linga mundeko na yo linga pe mususu et puis soutenir orphelin na opprimé. C'est ça la vraie religion. Et ça facile. Na bele la rabato ape sanga mbongo te. Na landa rabato na ndako te pona dim. Soko opesa opesi, soko opesa te nzambe ka asala. Mais on otikeli mutu mwa parcelle autorité, mutu wana bibi kwangolo zonso. Akomi ko yana ba bizaleli na ye. Akomi ko nyata ba misusu ayena doctrine na ye oyo bino botika gite. C'est trop dangereux. Attention na ba oyo bazo telemela ba serviteur nzambele ba osa musa na bango. Uza alingaki a aider église nzambe ba eda ngote. Et puis mondimi yote mutokoton se église yo pete mutobom église. Église ezali vision nzamba pesi mosali na ye. Ata batutu ba kei. Soki kaka ye azana bomoi. Azali vision mobim. Ngai nazaka na armée de l'Éternel, natiki église na masina 16 ans. Église wana ba détournango po na lobike vision tozaki nango passer soni eza église ya bato basimbi kisi tobima toke na la moisson mondiale ba détourner église. Kaka le ngai mutu ngamoko na longo na tikali na keko bandesika msusu ba oyo bazaki bana na ngai solo balandinga aussi longtemps na vivant église eko kufa te. Même na Manchester, même na Paris, partout dans l'église c'est moi. So inga na ye église bandi. Siko yoso kanisa yom to ton église. Yoso kanisa yom to mema na lola. Keba na kotele me la vision nzamba pesi mosali na ye. Biso za ba jara ba pasteur oyo to tambola na ba promesse za na Genèse 12 1 à 3. Celui qui maudit Abraham sera maudit. Celui qui maudit Nani sera béni. Alors biso to kotaka to tambola na ba jeune ba promesse ndengwana. O laquelle nga malam o pambolami. O laquelle nga mabe o laquelle ni mabe. Alors faut que batango zo ko rejoindre vision ya proverbe 30-30. Ta faut que batango zo teleme la ba pasteur o ba osa musala nzambe solo. Nzambe akobeta bino. Nazali na Yesu. Oh nazali na Yesu. Nga nazana Yesu na motemo yanga. Nasimbaki elamba na ye. Yesu abikisi ngai na pasi. Kolala kolamukeza habitude te nzamba batela bino journée malamu. Merci pour l'attention na bino. Nzamba batela, nzamba mona bino. Merci mingi. Merci. Nzambe mobateli. Merci. Ma soeur, et toucher mon frère. Ce qu'on a soufflé 3 fois, oui, toucher. On dit, moi, ça me fait toucher. Oui, ma soeur, ça me fait toucher. Il y a pas mot. Il y a une forte tension. Il y a une émotion. Dès que ça, c'est une émotion. Il y a une forte tension sur la carte de cycle. On va aussi, ma retraite, on vient, ça me retoucher. C'est que le temps, c'est le passeur.